Grâce temo, tala vie na osikoyo. Et ça danger na koyebi di comme na wolo bate. Vie na eza danger. Grâce temo. Ba relation, boyebi ba engagement secret to bokotaka. Boyebi nde ba bomba kango. Même ba geste mike, ba salaka te, boyebi yango bien. Oza moto ya liboso te, ti lelo biso na poto mobali oyo abima na Carmen Odia basala 11 ans. Toyebi ete abomba ye kaka. Mobali oyo alinga mama Congo na avion asombele lupango basala 3 mois. Toyebi ete mama Congo ya kombata aza na poto atiaka makelele. Mobali wana aza vivant. Ti lelo azokokotanga ete azo prefera tanga makambo ya Amida. Grâce temo. D'après yo likambo nini okoki kobomba bolingo te. Oyebi yango bien. Yo mpe moto bandi yango te. Ebandi mpe lelo te. Ebanda na ntango akala. Ngai papa robona na botani te. Tina mokwa lelo. Tomonaka bana boni bazobima. O ya Kofi. O ya Mobutu. O ya moto boy. José Eduardo dos Santos. Babombaka. Ba mama wana kutu babimiseli bana na bango babota. Tango bali bakufa. Mais yo. Grâce temo. Hein? Ba oyo bimi na bango dejo bomba. Likambo nini? Tala siko makambo ezokwelewa. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandone. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko. Bandeko tosolola. Grâce temo yaka tosolola. Siko oza na Congo. Bapasi ozomona makambo ozomona. Moto te ayebi. Motuna eza tranquillité. Bongo te. Na bolingo yango po perdre. Ba difficulté siko eyeli yo. Ndenge oza wana na difficulté. Tala. Grâce temo. Ebomaka. Ba sœur Marie Misamo bakufa. Tolanda témoignage ya mutu bazala na ye. Oyo azala ti mokolo akufa. Sœur Marie Misamo azala ko préparer akima na Angola. Akoma vanda libela na Angola. Azala kokima nani? Azala kokima eloko ni. Pona Angola eyateka kokende. Wazwa ba traitement bien te. Ba traitement bien baya kozwa na Congo. Alinga okende vana na Angola libela pwani. Tala grâce temo ebomaka.
baser leur mbongo aza vivant aza pe na couple ne aza l'aise po ebobomba kaka ser leur mbongo ebobomba banoela madinga balobaka na bango otie libaya ya tie beton baebobomba bamami ilela baebobomba n'epoka bamama bomengo bamama mabele baebobomba ebandi lelo te na mibali baebobomba bamolangi ya pembe babomba bakende nango bepompoloa babomba bakende nango na mibali baebobomba grâce temo soki kutu oza kobima na le grand mopao olobi osali kaka babiloko osalaki ata le grand mopao batetaka ye mokonzi ya banzele ye alinga osala eloko te bato kaka baninga ye baloba mpona yo mais sikoyo grâce temo le king le king d'après yo kanisa apesa komba le king to basurnoma ye le king par hasard aza king ti aza penza king roi na miziki kaka te na respect mpe na bavie sentimentale ne bien contrôlé ntango kuni nani akomi king te azala soki prince d'après yo grâce temo ntango bapetaka le king mbata par hasard na baconcert na ye d'après yo okanisaka ke fani moko ameli masanga langwe esengo atro abeti mbata te ezaka par hasard te ezali liye na mwasi oyo abimani kuna na Cameroun Nathalie kowa tala nanu yo moko le king abima na ye mokili ndimi ye te kaka na mboka ne Cameroun bandima te bavideo ebimi kaka na mboka na ye Cameroun balobi eza tirike image eza pe claire me lokola azalaki mpe susu makangu ya eto alors wana ekomi dossier mosusu Nathalie à vivre mal vie akomaki na influent ayebani mais côté financier azwaki problème po abanda kozwa eloko ya malonga pa ya eto eloko ya malonga mpe pa le king eloko ya malonga mpe na baoyo babombama bato bazanga kombo tala ekende kaka bongo histoire esila ekende esila ayebana lelo
Donc, le king azwaka bambata yo felete. La Cameroun, a rien du tout. Pe bateau babetake mbata, chaque mbata eza payé. Ata mukolongo batindaki ete. Tanka bayebi ke nani abetaki mbata. Balukie bapesi quelque chose. Bon, tozongi pada yo. Bakanga yo passeport na aéroport. Mosali tu tango sarato la bengi yo. Olobake ozanango. Ozako bombadi. Bakangi yo passeport ya yo. Bakangi yango. Mais olobi ozanango. Wako zelani. Bogobongisa. Naba oyo kuto bima na bango obomba. Soko bimisaki bogobongisa te. Bongo na le king. Obimisi te. Bopesi mokili bendis. Baye baki obima na le king. Tout d'abord, Olanda bemission nangate. Avant yo ya poto. Na lobaki okoyate. Po ozana promotion osalagate. Ata ya yomoko oyebo salate. Ata bemission ozwa po sala oyebo salate. Ata kizengi akopeso to salile promotion. Na lobango. Alors, gamotu na lobi bongo. Tangu na moni oye poto. Na okanga munoko te. Na kofungula na kokamwa. Surtout na kolinga na yeba. Eloko ni ememi yo poto. Kokita pe okiti na avion. Na modèle ba memela kiyo. Oye na retard. Concert moko se beti. Kokamwa lisusu. Ya Londres pe kei. Yo ye oya Belgique muto obet. Donc, soko zaki muta promotion. Ndenge oye. Na tango concert ya Belgique tikali. Ya liboso. Olingako monana na millier oyo. Le king akutanaki na ba journaliste nyonso. Na ba obo yake longo na yo. Yo yalaki te. Na concert à Belgique, olingako zala. Pozo filmer. Ochata na YouTube no oye lala kala. To na Facebook. Ozate. Ebongaki ozala atana kelke bato. Oyo. Ya musala oyo salaka. Ozate kaka na demi bali. Oboyaki na bango. Par hasard pe. Obocha na image. Na potango po komi. Ozola na botel 5 étoiles oya poto. Au parquet voiture. Gardien zui voiture aketia na parking. Bafungoli lio porte madame. Kolia na yo. Ozolia biloko balambi na hôtel. Il y a 5 étoiles. Donc, nourriture 5 étoiles. Kolala na yo, kolamuka na yo, déjeuner, na kolia, par jour, eleki déjà 500 €. Ozape mwana ya mama di mama te. Mama kaba kaba. Cash woman. Mbongo na mbongo.
ata mama kabakaba ntango amemaka bato wana poto abebisaka na motu moko te plus de 500 euros par jour d'après yo toloba nani afuteli yo mbongo wana mokala ya popol ye moko akalikilaka mpo akota restaurant na poto asalaka bakalikile oasi popol akomemo na restaurant ya 5 étoiles bolia d'avance banda ya poto salia na barestaurant bongo akolia yango mpo nga na lobi akolala botela bongo mpo nga na lobi atikala kosala yango te nga papa robo bien sûr nalalango nazala maneke na konte ya mosala mpe na konte na nga moko alors bandeko grâce temo bendis oyo pesi d'après yo okanisi nana mama mokonzi ya kozala neti bato balaka ye pa bando bule eza ya solo te lokuta te nana aza moto makambo wana te nana azali mwasi azanga mbanda memi na solo ana posa mbanda te nana pa na ye akoloba na bino te nga nde muna olobela na place na ye nana ndenge aza wana bafana ketchup ye sa konfirmaki yo oyali makambo aza na besoin muta contredire ye te soki bakanga yo passeport eza nana alors nana nano asilisi konika lokola nguba te nana aza moto basinai aza moto moba modèle na ye kaka ya moto acte silencieux aza penza suka na silencieux soki le king a silencieux alors nana ali plus que le king na silence ozomona nde bakataki yo mbangu te na baoyo bayebaki relation yango te bakataki yo baotala kaka le king te baotala ye wana mama mokonzi mpe ali nzanza te po eza na basi mosusu babengaka bango bamama mokonzi me ali nzanza ya kombo kaka to kaka ya koflate me nana ketchup aza mama mokonzi na ema majuscule te me nyonso bakoma yango na majuscule alors grâce temo ndenge oza wana ata Dubai okokende te ata Brazzaville okokokatisa te nayebi pete soki obima Kinshasa soki Lubumbashi balongola balese passer balongola salve de conduite le conduite ou du conduire bon salve kaka balongola eyala kaka grâce temo ndako ofuta ndenge na bato mosusu oza na bango ya réserve montuka okonie bajipe tala makambo luka
grâce temo tala makambo ya minene oluki hein d'après yo osilisango ndenge wana modele osilisango rien mwa epokima na poto ya te mpo balinga batiko mpe passeport banile visa na yo le king alobi yango bien soko alingi anile visa akonile me yo bakangi yo passeport meme gouvernement akangaka passeport na ntina ntango enquête moko eyali en cours ya makasi okima te to ntango obimi boloko provisoire okende libanda te ya mboka bakangi yo passeport société moko te ekangaka passeport ya moto ebaza te ata osalaka na gouvernement odémissionné bakangaka passeport te soki ezalaki passeport de service basupprime yango ozosala susu te eya de service te kasi yo passeport na yo eza de service te d'avance bwaka na bapasseport boni na mboka na bino mpo na ngola ezali passeport ya bacitoyen couleur normale passeport de service eza mpe na couleur nango passeport diplomate eza mpe na couleur nango kaka na poso ya libanda oyebi deja o passeport de service ya bino eya modele nini mpo ekoma moto aya na passeport na ye normal azobenga yango passeport de service non ata babimiseli yo passeport nord-est na bino to na mokonzi no na mosala ntango abimiseli yo passeport normal eza de service te ata bakoma wana osalaka chez papa robot eza passeport de service te mpo bino kuna na bapoliticien na bino na baautorité balandaka makambo elekaka na bafilme ya Hollywood na banovelas na bainformation bamindele ntango balandaka yango mpe bien te yango mingi baotambola na mangwele bukabuka grâce temo ya likambo akoseka te naseki nde bakonzi me yo bakangi yo passeport eya de service te eza ya yo donc ozwi problème yo kanisi lokola omonaki etoloma le king oyebi na marka botino oyo alataka na kombo basous-vêtement alataka olobi tika nazala boye tika nasala boye kanda nini esalaki yo bongo voyage no na poto alaki mpo balongolo zemi toloba clair voyage no oyebaki te mpo balongola zemi ntango komi batindi bato bamemo bokende na Anvers na Belgique balongolango lokola lienzi
yango epiaki okanda yango ata yango oninga osupporte Carmen Odiaba Bomba grande sœur na la baronne Karine Mokonzi abomba babomba na ba otango baki minere babomba mwana Ntsuka abimisi papa chéri mabomba batebele abimisi pe bo babota po bandima epe grâce temo okome danger pokansaka teke ezaka makambo lokuta alaka te basere Marie Misamu epa baza baregretaka koyebisa bino tiani bakufi makambo babomba mama Lor Mbongo awana soka vivre ana couple na mobali ne na bana ne baza bien ayebi pourquoi aza garder bongo en vie bama Noela Madinga bazo tonga seko tonga kwaye bomba grâce temo ezwaki yobo likambo nini olingaki obeta match na nani ba danseuse ya le king babomba le king mutatonda énergie bongo modèle abetaka ba concert ape makate d'après yo oyebe tolomona niveau nini esalaka eza na énergie moko ya kosakana te koleka moto ameli dopage mekanda ya nana eleki kake vomie kake ebetela ata 3 fois okoko vivre mekanda ya nana kebanango siko grâce te moza na maboko ya nana pe mokili mobimba bato ebele bakolinga kondima te yo bima na leki bako comprendre na bango te bazomona pe clair ke yo na popol eloko eza te ezala pe te ata théâtre popol asali awa na yo bosali ntango makambo engendaki bayebi ke bobima te me bako préféré baloba yo za madame popol pona kaka ekendele kingi te entre temps nana aza na kanda na yo ogutaki etolomo le kingi bor na ye po ozalaka wapi na territoire epai ye azali likolo nango bato tu bayebi ye ali mère supérieure mama mokonzi ajete baloba ne sikoyo oza na mbanda ye mwasi azanga mbanda ata kutu balobi te ye sazwi yo bongo mpe grâce te mo nazoyebisa yo nana nana atiki yo te
oza na maboko na ye toujours. Oza penza na maboko na ye. Likambo na koloba no pe osala nayebi te. Nayebi te. Nakokoloba kaka ebebeli yo. Grâce temo ebebeli yo. Mamano aya jeune yona mamano bwana banzoto bien bataille na bino na mike. Bokoko vivre na mokili oyo. Ba 110 ans, ba 120 ans. Mais bon makambo soki eleki ekoko longola bino na mokili oyo. Leki no asuka ya moke akoza ape mwana na nayebi. Obote eta musula 14 ans, 15 ans. Bobomba sekele. Eliani pe kuna mwana na ye. Abimaka leki na ye. Toyeba onga un jour. Monsieur le noir. Toyeba teke mama leki ni mutala mama na ye. Toyeba. Midala Taylor. Atandi mango te tilelo. Ayebango lelo te. Grande sœur nende mama na ye. Alors. Bon. Natiki obundane. D'accord. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.